Akombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Tozongi lisusu liboso na bino. Lelo ezali seulement pour na répondre na ba questions et réponses sur mystère ya deux semences. Bato belé batuni ba question. Alors moyen ko répondre mutu moko moko ezate na ezamuke. La fois passée, je crois tolobela qui sur mystère il y a deux semences, c'est-à-dire toza full mélangé, bana ya ma baby na bana ya nzambe. Alors il crée moi ba problème belé, ba polémique jusqu'à ce que ba ki ko attaquer nga mais papa Kimbangu abateli. Soki bomoni silence depuis toté ki makambo wana ti lelo déjà suite à makambo belé, santé zala ki mabe. Il faut te témoigner en gros parce que ceux qui te témoigner ils appellent ma bé et qu'on encourager peut-être les bamoussousou ceux qui va commis dans même cas où il commet la kinga bae baki papa Kimbangu azali na poison où il bâtit la kinga yi croyant qu'il n'a pas kufa bazo talanga bo ndenge nazo kufa mais na kufité nazali na komaki noir moya ko bima bo na écran ezalaki sauté. L'espoir peut des fois ils allaient sauter bamakila partout mais batu bazaye ko prier merci pour na soutien na bino merci pour na famille yoko bauta kimbanza ngungu tiki sasa koya kotalanga eza sacrifice moko makasi ba remercier batu nyonso ba soutenir ngai na ba prière na bango pendant que vous allez ko prier. Papa Kimbangu ayaki ko visiter ngai ayebisi ngai na bangelo côté alongoli nyonso. Papa Kimbangu nazolo beza papa Kimbangu ya 21 te parce que nakoma sikoyo komona oyo azana nkamba papa Kiangani liboso ezalaki oyo ali puta mais nakoma sikoyo komona oyo azana nkamba papa Kimbangu Kiangani namoni ye boye aye ayebisi nga kobangelo komoko te na longoli nyonso kobangelo komoko te etanga lobi bongo na tongo nango namoni tout ekomi kobima bamakila noir 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 noir. C'est pour dire que tozana nzambe ya solo tango nazo témoigner lokoyo parce que ndenge tokabwana ki mingi ti sikoyo baebite naza ndenge nini naza très bien depuis namonaki papa Kimbangu ti lelo naza très bien nakufaka pa pamba te na l'équipe étape belé ya kokufa boyebi histoire na ngai nakufa te papa Kimbangu aya toujours ko défendre nga. Alors bozo penser que na oyo bino bosali wana akotala ngo kaka bongo aleki non bozo sala musala na ye oh bozo exagérer to ko exagérer encore makasi o ezaka ka ba introduction biso toye na mupepe mususu toyende poto kimisa bino ba fils à perdition. Papa Mbenza uti kolobango dernièrement que toza full mélangé. Papa Kimbangu pa uti kolobango dernièrement. Ba fils ya Satan ba tondi pona ko déranger. Mais toza na bino lisu likola lisu. Makambo toye toko kima jamais comme maman moko na centre d'accueil. Azotu nanga oh papa Meshiko okokima na ote okokende na ote vraiment ozonga na o place otaki non madame. Na ebisi ye yondo kokima ngana okima te ngana za vrai commando et puis bossa attention naza très dangereux très mystérieux bino nyonso bosali complot wana botielaki nga poison nayebi bino très bien nazo kufa boye bozotala bokasai na kokufa na kufite ngai yeyo nazali pourquoi nazo témoigner yango pona kotalisa mokili ke toza na nzambe moko kaka eza papa Kimbangu oyo aza na nkamba wana ye wana kaka ya liputa parce que ba prière na nga nyonso depuis naza na groupe de prière depuis naza na message ya Branham namonaka kaka mutu moko papa Kimbangu oyo ya liputa mais siko nakomi komona Kiangani pourquoi nzambe wana oyo bino bosambelaka te ya mundele ayaka kate ko soutenir nga c'est kaza ya bino aza yanga te ngai nzambe nange ezali Kimbangu bomata bokita na kokufa
na religion oyo ya kimbangu. Nazalaka musulman, nazalaka mutu abima, nazalaka mutu ba groupe de prière, naleka même na ba église des saints, naleka même na Dewey, naleka même na témoin de Jéhovah, naleki na message ya William Branham. Mais eloko nazoloba expérience nga na sali na papa kimbangu na tikali komona ngote. Ngai yoyo na ngengi na kufa à l'agonie. Nazaki na cinquantenaire. Après ba minga na yeyano. Mais ngai yoyo papa kimbangu aye asali geste kaka ya boya longoli tout. Et puis ayebisi ngai na pese bakaya batu nyonso oyo, batu nyonso na yebi bazana même cas na pesa ye liste. Nayebi en tout cas nayebi te nani susu aza na cas oyo, mais nayebi bato baza na ba cas ya ba maladie, ya ba problème ya mikanda, ya ba problème ebele ya mibali. Ayebisi nga pesa ngo na pesi ye. Papa moko aza na France apesa nga requête na ye, apesa nga problème na ye te, mais alobaki toko solola, azalaki ko insister. Tango ozo ko insister wana nga nazalaki déjà bien te, nzoto yalaki bien te. Alors, nous avons l'occasion de se faire juste dans le temps papa qui m'a tout ninga baka. Na bisi papa mo waza na France, mais na zina nous kana été. Alors bien, na moni na yebi. Et si na pesi solution. Musu ezate na bi musu ezate. Mais talaga bana na yo na mokili. Nazala pe ko s'inquiéter des fois ba tout temps bazo benganga bazo pesanga ba requête o prier pour nanga o sala boy pour nanga o sala boy pour nanga batu musu baza ko telemelanga mais papa ki mbangu ye moko aye asengi nga ba camion sur ya bato oyo na nango na maboko. C'est pour dire que makambo tozo sala ezali aventure te. Mutu na mutaza na tâche na ye oyo aza lié na likambo ya kimbangu. Nga musala na nga o nazo sala nazo zo ba requête ya batu nazo pesa ye. Musala langa nazo sala nazo lakisa batu mokili ke mutu wana nde aza nzambe ba belge ba konsi biso mutu nyonso pa kondima ngo te oya kondima gloire à Dieu oya kobwaka gloire à Dieu parce que toza full mélanger mutu nyonso te akondima makambo oyo il faut zala na elembo soki elembo eza te atosali semblé ya kondima okokima makambo biso tozo kutana nango soki eza elembo te soki pe ye mtabenga ki oto okima toyeko lobela ngo te eza kaka témoignage que soki oza na problème maladie n'importe quel problème oza nango yebaki oza na nzambe ya bomoi papa kimbangu kolelela te obanda kosambela dans le vide ozotia na mutu na nzambe moko boya mandefu ebele ya mundele non kimbangu belela kombo wana okomona makambo tozosala aventure te nga naza na bana na mwasi naza responsable nakoleka boye te nasalaka baaventure non nazolobela eloko eza vrai toyei kolobela yango te naye korépondre kaka na baquestion oyo bato bapose sur les deux semences mais yo moto osalaki nga ndenge wana fleur oyo olinga kotiela nga je crois bakotiela yango heureusement ye moko papa kimbangu ayebisi nga na venger te parce que eloko nalingi na sala elingi ezala peut-être bien te mpo na bato ebele mais ayebisi nga kovenger te donc akomprenaki déjà position na alaki nango donc c'est un peu ça bana mabebi bango nde bazonyokola bana ya nzambe baza wana mpona kotourmente bana ya nzambe yango omoni badisciple bayaki koyebisa yesu livrer na blé ezokola ensemble mais ozomona te ke livrer ezoétouffe blé hein? Livrer ezoétouffe blé tokosala ndenge nini mpo blé azala calme azala l'aise il faut tolongola livrer jésus arépondaki badisciple tika bakola ensemble tina temps ya moisson nazotanga ngo na Matthieu 13 verset 20 laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'à temps ya la histoire. Jusqu'à la moisson. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Bana mabebi na bana ya nzambe. Jésus a dit tika bango bakola ensemble jusqu'à temps ya la histoire, na temps ya moisson. Oh mokili ezona bapasi bakuluna oh batu bazokufa bino bolobi papa kimbangu aza nzambe ndenge nini azotala kaka mokili boye réponse yango
Kimbangu azob sabino ba congolais azob sabino batamokili. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Tinatan la histoire. Dieu fait tout à son temps. Donc, bon se dérange raté. Oh bakuluna, oh na este, oh soki wapi. Non, bana mabebi wana bazo maltraité bana ya Nzambe. Tant et sili bientôt bomona ke séparation yo sala. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, c'est-à-dire au temps de la histoire, je dirais au moissonneur, qu'ayez premièrement livré et la lier en faisceau pour la brûler, mais ensembler le bleu dans mon grenier. Bozwa livrer wana, bo kangisango, bo boa kango na moto. Mais bleu, bozwango, bo bombango na grenier. Donc c'est un peu ça. Donc, c'est normal. Ma fille a perdition, ma fille a perdition, na bana ya Nzambe, tous ensemble, tous ensemble, malgré passe na motema, ma difficulté, mais tant ezali oyo, séparation roya. Et puis eza kalaté. Nazotanga écriture moko lisusu, pour na kokota na ba question et réponse. Na kozape tant mingi te na ba question et réponse. Genèse 15. Nzamba zobisa Abraham. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité virent la Séir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 15. Toi, tu iras en paix avec tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, awa, nzambe dazo bisa Abraham, akokufa, akozala l'ensemble na ancêtre naye, mais bakozonga lisusu na 4e génération, bakozonga. Pourquoi bazongi nanu te? Parce que iniquité ya ba moréen nanu ekomi na complété. Iniquité ya ba moréen, masumu ya ba moréen. Il faut comme na comble pour Nzambe agir. Pourquoi la iso ezoya te? Iniquité ya ba fils à perdition. Il faut ba continuer ko sala oyo bazo sala na ba réseaux sociaux. Ba désordre nyonso wana ezoleka. Bino bana ya Nzambe bo sepelaka bo betaka maboko. Wow! Costa, bangi ba bomaye, bo sepela, wow! Batu ba kota ba boîte de nuit, bazo finga na ba réseaux sociaux, bo sepela. Il faut iniquité na bango wana, péché na bango, et comme na comble, pour Nzamba venger, pour la iswaeya. Tant que comme on a complété, to zaka na passe na bango. Donc, to s'inquiéter te. Na lobaka la fois passée, diable akendaka na ye ko déranger bata groupe de prière. Akendaka pe ko déranger ba branamiste, akendaka ko déranger ba témoin de Jéhovah ba musulman. Oh prophétie boy, oh prophétie quoi mais akendaka nde ko lala na nkamba. Et si kan Nzamba zali, et si ka Satan zali, Nzamba ko tika la Satan libre te. Place ya zali, ye pa zawana pona ko embrouiller, pona ko imiter, pona ko maltraiter, azai moko te na bana na ye bazawana. Bana Nzambe pe bazali wana. Donc c'est un peu ça, bo se dérange kate. Oh mabe combien belé, oh kuna boye ba réseaux sociaux, oh kuna bana ya mabe bi batondi na ba réseaux sociaux. Ki mona meso bozale ko luka ya ngoyo, mais boko mizuko lela. To komi bomona face ya mutu na mutu. Oyo kuna fingi, oyo kuna ole aya na liloba. Atalisa oyo fingi ke non, ezalaka boye te omoni, il faut boye tala parole lobi boye. Ye pa bandi ko finga. Tozotala bino lisu likola lisu. Tala bango na bango bakomi koswana eye mabe. Ambuta muntu keba. Bokeba. Bon meka ngai te parce que ngai na kosuki sa carrière na bino. Na bundaka te. Mais naza mystérieux. Imaginez mutana nyongo na nga papa yimbango alandai, agena kofuta nyongo mundele. Moi c'est nga za témoin.
Et bon, ce qu'on y a, salanga mabe, atali yo. Nazana mission ya munene na on a sali yango kutute. Donc, on bomanonga to okokate. Mokolo bokoyoka ke Costa lali, boye bake, tana ye koki mission sili na kei. Et comme ça n'a teke naza muta papa rigen. Ko penser que papa rigen atali yo kaka boye. Clique wana nyonso na yebi yango. Attention na bina maudire bino. Boza déjà maudit. Mais nga na pardonné. Mais attends na pardonné, conséquence ezali. Nzambe soka limbisi. Conséquence etikalaka toujours. Première question. Batu babengi balobi ke ndenge nini ozoloba nzamba boye ennemi. Ndenge nini ozoloba ke toza ennemi. Mais natangaki verset ya Genèse. Na Genèse, Nzambe yemo kwa zoloba, je mettrai inimitié entre semence et femme, et semence et serpent. Donc, ngaïté. Ache inimitié entre bana ya Nzambe na bana ya Satan. Toza binemi, tokoyoka na kate. Na kati ya ba famille ya biso bazali, ba camarade bazali. Même na ba église, pasteur a telemi na liboso, fils ya perdition, mbuta ya diabulu. Bozo quand ça remember bino bénédiction, non? Bozo sakrande na ba vie na bino. Avant kozala membre ya une paroisse, bozo atteint ko prier. Nani oya telemi liboso na yo. Soki aza Nzambe te, je vous dis vrai, azo maudire bino, azo bebisa ba vie na bino, azo bebisa ba vie ya bana na bino. Parce que makambo mususu moya ko lobango ouvertement boezate. Ba koma ka pasteur te na cour. Bakomaka historien na cour. Mais comme pasteur eza don oyo mutabota makanango. Yango bozomona ba désordre eza makasi. Ba fils ya perdition oyo batelemi na liboso ya église. Bango nde bazosala ba dégâts. Bazo bebisa bana bato, bazo bebisa basi ya bato. Bamsu baza ba nguma, ba léopard, ba gorille. Toye bibino, boko kima boko pakata mbangu. Toye na mopepe mususu boye bake toye na mopepe mususu boko kate. Biso toza armée céleste, armée de l'air, ya likolo. Bino bozo bunda na CC, biso toye na likolo. Yebage muto asa na likolo alekio na mayele. Partout yo zali azomona yo, ako bombarder yo n'importe où. Donc division ou inimitié, Nzambe mutati yango. Je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. Nzambe mutu abandaka ko kabola kabola. Ayebaki pourquoi? Parce que tout ça full mélanger. Nzambe alingaka te mwana na ya tanga mingi mingi na oyo azomona kaza ya yete. Parce que abando fluencer toujours na mabe. Alors, ezangate ezanzambe. Verset yango wana eza na Genèse, na tanga yango déjà vérifier ba vidéo oyo eleki okomona. Et puis okomona ke Nzamba bandaki ko séparer ciel à séparer ciel na terre. Parce que bato balobi on ndenge nini lobi même na ba famille. Na ba famille ngana tindi mutu boka bwana te, mais bozala prudent. Ce qui séparation yé yango moko ko forcer te bozonga na bien. Pesa imbote, bozala ka bien, bozo solola, mais avec beaucoup de prudence parce que toza full mélanger même na ba famille. Kaka bato ya famille nde bakosala mabe. Parce que ba oyo baza na semence ya mabe, ba semence ya diable na famille, bango nde bazo combattre ba oyo baza na ba vraie semence. Omona basalaka ba groupe na bango contre groupe moko boy, deux semences full mélangées. Nzambe a séparé ciel, a séparé terre. Dans Genèse 13, Nzambe a séparé Abraham na Lot, bandeko, ba cousin. Mais Nzambe a séparé bango. Abraham a kende na gauche, Lot a kende na droite. Séparation. Parce que Nzambe a dit que Abraham bima na pays na yo, quitte famille na yo, kende sika na olakisa yo pona pambola yo. Na mawana Abraham a vu na Lot, neve na ye, ba kende. Nzambe atali alobi no bénédiction oyo eza ya mutu moko Abraham. Mais comment on est mis sur Lot?
a séparé bango na nzela. Bénédiction na yo eza ya yo, eza ya leki na yo te, eza ya na yo te, eza ya noko na yo te, ya mama leki na yo te. Nzambe tango azopambola yo moko. Okoki koyede bango na musika. Bazalaka pembeni no mingi te parce que oyebi te nani oyo azopusa na pembeni na yo. Ozo penser que leki, ozo penser que yaya, ozo penser que je ne sais pas quoi, mais peut-être ennemi. Beaucoup de prudence. Ce qui nous a séparé, neve Abraham na Lot, c'est que le lot pas au salango. Alors, batu mingi baza bénité parce que balingi bimema mema. Ce que tali mindele ba comprendre déjà makambo wana. Mundele oromona bénédiction des ya yena mwasi na bana ici. Le reste wana les accessoires, mutasengi akopesa tout comme pas kopesa te. Même pour na kopesa il faut beaucoup prier parce que mutakozo mbongo no akesala nango pe mabe. Et là kwa na papa yebisangango. Kopesa ka mutu nyonso mbongo te. Tellement dans un acteur moko sur na ngamona mutu na pas cité. Nazale ko continuer toujours kopesa pesa. Na moni ayi lisusa singa lobi. OK. Na moni ko kokate. Mais pesa, mais tango zo pesa na kombo ya mvuluzi kimbango. Ba osala nango mabete. Voilà. Donc, Batumingi baza bénité parce que bimema mema. Oye poto lingo mema famille mobimba. Oye poto lingo mema ba camarade. Nandaku na yo lingo tcha batu nyonso. Yango tozo kutana ba problème. Nzamba séparera batu. On comprend que problème moko yi na famille ou bien na camarade moko boy. O sala loko te me ba yini yo tika ngondengwana. Peut-être nzamba za na kati azo sala loko moko boy. Acha on a pembeni po apambola o comme Abraham. Kokotsa baloti te. Les attentes prédication, tu n'as répondre à ma question. Après, tu vas na makambo mususu. C'est aussi la question et réponse. Tu vas la prédication normale parce que je suis encore vivant. Dans Matthieu 25, verset 32, Bible au Bible, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Wana sko séparation les angate. Eza toujours yemoko nzambe. Ako séparer. Hein? Ba méchant, donc ba brebis na ba bouc. Ba méchant na ba na nzambe. Séparation et ko salama. Nzambe mutako ako séparer. C'est lui le grand séparateur. C'est lui le grand diviseur. Division oye pas na yo moko ezamabe. Séparation oye pas na yo moko ezamabe. Mais ce qui nous a provoqué en eza problème tazo aider yo. Donc, wana na répondre bateau yo, balobi likambo ko séparer na likambo ya division. Matthieu 10 Verset 34 à 36. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Oh, papa Kimbangu, tu as besoin de kimia na est. Papa Kimbangu, tu as besoin de kimia na kuluna. Oh, bazo tela ba tout poison. Papa Kimbangu a été pour tia kimia na mokili. Comme aza consolateur, akolobaka to kobongisa. To ko prier, to bozala blessé. C'est ça un consolateur. Mais a été pour tchapé. A retchapé, tant à laïswa, a kaboli batamabe na batamalam. Comment batamabe va bénéficier na kimia wana? A kokabola biso nanu après kimia. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Wana Jésus. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et ça a été la Bible. Papa Kimbangu tango alingaka kende batuni yo tikeli bana nini alobi na tikeli bango Bible. Batanga ngome ba okanga mundele na liboko. Donc, nazo répondre na ba écriture.
Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Na 36 malobi, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nzamba aiko kabola tata na mwana, aiko kabola mama na mwana, aiko kabola cousin na neve, aiko kabola mwana nkasi soki na nani. Yango lelo pe tozomona koto 26 koto 3. Tokolobela ngo. Tokobanga kolobela liloba te parce que bato moko boye bazali te. Tokolobela ngo clair. Soki bokoboma boya, soki ezali plan ya Nzambe, oui, nakokende. Soki eza plan ya Nzambe te bokoka te. E bobosana teke nga mpe nayaki mbango. Mwana mbwa aza mbwa, naza mvuluzi. Mwana ya mbwa aza mbwa, bokeba. Je suis venu mettre la division. Nzambe aye kotia division na kati ya ba famille. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Entre bokilo na yo, maman ya mobali na yo ou bien papa ya mobali na yo. Nzambe aye kotia division. Aye ko séparer. Ko se déranger ka mingi te yo balingi ngate. Ko se déranger mingi te yo tala mobali na yo. Makambo belezo komela biso eza Nzambe mutazo épargner biso na makambo. La 36, verset 36, Bible lobby, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, tokozala na binemi na ba famille na biso, na ba proche na biso. Yo ozotala voisin, ozotala camarade, mais na kati ya famille na yo ozotala te. Yo ozala poto. Bamsu bazo sepela te. Yo za bien. Bamsu bazo sepela te. Toi, tu penses que vous en avez kimia. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Nous allons continuer pour te gagner temps. Question, monsieur César, qui sur carte ya Mondimi. Maman va tourner la question lobby, mais si quoi, tu as la carte ya Bandimi, bisonos tu vas la sauver n'engeni nyozolo bake. Bamsus barobikate ceux qui bazaba fils à perdition. Carte ya Mondimi eza salité. Carte ya Mondimi eza témoignage. Que oza kimbangiste. Carte ya Mondimi mutu nyonso na mokila ko kozwango. Soka sali malongi na ye après arozwane carte ya Mondimi na ba sorcier, na ba prostituée. Na ba fils ya Satan, ba fils à perdition. Bazana ngona maboko. Cela ne veut pas dire que Eza sali ou baza sauvé, non. C'est un témoignage à Wanamokili que baza bakimbangiste. Eza neti couverture. Eza neti passeport. Ebele ba na Congo na baza na ba passeport na bango. Eza neti carte ya Mondimi. Passeport ezo témoigner aux Angolais, aux Ali Gabonais, aux Congolais ou aux Canadiens. Tant on l'accès passeport boy muta comprendre aux citoyens Congolais, citoyenne congolaise ou citoyen gabonais ou ivoirien, je ne sais pas. Donc, quand ça m'a dit mes la témoignage, ils ont ça, hein? Donc, ils ont été couverture, témoignage, il y a place au Yozali. Bato bene bazana ba passeport wana comme carte ya Mondimi na mokeli, mais na kati visé zate. Moi, je suis Paris, ezate, moi, je suis Belgique, ezate, moi, je suis Canada, ezate, moi, je suis même Gabon, ezate, parce que visa ezate. Maintenant, ma fille a pris des choses, nous sommes dans la carte de c'est bien. Et ça, c'est l'élément pour témoigner que Bazana Kimbangiste, Awana Mokili. Ose à la fausse, à la vraie, tant qu'on a la carte, on a la moto, vous comprenez que vous êtes Kimbangiste. Le problème, c'est qu'il y a élément, il y a visa. Si on a confiné sans élément, quand on commence à premier poste, on a la carte, on respecte quand même, on a la carte. Merci beaucoup. Visez Zawad. Où est Zate? Allez. Va-t'en. Vous tout cas. Dans le Congo, vous tout cas. Wana Satan ego yambayo. Parce que si on a l'élémboté, on a Satan. Soit on a l'élémbo Nzambe, ou bien on a l'élémbo à Satan.
maître azalaka te. So oza na elembo ya Satan te, oza na elembo ya Nzambe. So oza na elembo ya Nzambe te, oza na elembo ya Satana. Donc kati ya mondimi eza nango kaka témoignage. Maintenant un élu de Dieu, muto ya ponami, muto aza na elembo, awa aza na carte na mokili, aza na carte ya mondimi, c'est bien à respecter mobeko wana. Tango akokufa, akolakisa yango, plus elembo na ye, yango nde kosala ke akota. Soki aza na elembo, azalaki na carte te, akozala na prison. Mais akobika toujours. Mais na prison, na tourmanam. C'est ça la différence. Donc, quand tu as mon demi moutinio, ça a un sorcier. Si tu as sali, un sorcier tout va au kota, il y a prédiction sur le kota, il prostituée sur le kota, tu vas kota la boîte de nuit on a tout va au kota, il comiste va au kota. Pendant moutinio ça va nous sommes na yango azani na besoin makambuté que oh bolingo bébé rôle. Non, quand tu as mon dimi ça un témoignage, et ça salité. Et ça témoignage awa na mokili. Tango kokufa, représenter pe yango, mais accompagner na elembo. Soki elembo ezate, oza ya kimbangu te, oza côté. Soki oza eli, représenter yango na elembo na yo okoti. Non, na mona etango tozoke nozwa carte wana na nkamba bato ebele, oh nga yo linga na bika te, tika nga na kota, tika non, ce n'est pas ça. Carte ya mondimi eza témoignage. Soki eza bongo ke ebiki mutakobika na kati ya mondimi wana biso toza na besoin ya makambo mosusu te toyekaka tosombi yango to esili. Alors je crois na répondre likambo ya kati ya mondimi moyen nakende plus loin eza te. Bamosusu bapozaki question bongo sikoyo neti mama moko alobi ye azotuta mabanga azobuka bamabanga na nkamba azosala bamisala ebele mpo na sali na ye. Nga na isi non. Bible peut dire non. Papa mbenza utelo bango mikolo. Ko sala misala na nkamba ou bien na ba paroisse ou bien na centre d'accueil ou bien wapi eza malamu. C'est une bonne chose. Mais eza salité. Sali eza likambo ya elembo. Le reste wana tu eza accessoire. Papa biangen na lobaki kimbangiste ya solo nyonso aza déjà na 50% ya kobika. Kimbangiste ya solo wana zoloba eza ba eli de Dieu ba oyo ba ponama ba ponami ya Nzambe eza mutu nyonso te et puis ba komaka kimbangiste te. C'est ça eloko bato bazo comprendre te. Soko zalaka na ba papa na likolo awa pe ozala na bango. C'est ça être kimbangiste. Ba komaka te ba kotaka pe te. Soko ozalaka na bango te, ato sali semblant ndenge nini awa okokima na yo. Tango oyoka ke batie batu ya famille sainte kuna na ba vidéo, batie bango ale point. Makambo susu papa kimbanga zo permettre yango pona ko bengana na ba fils ba perdition na bana mabebi bakene. Ba oya yé asimbi bango ata problème ndenge nini ba okima te. Donc kosala misala eza malamu, mais eza sali te. Parce que sali eza enembo. Eza prédestination. 50% oyo bandimi baza nango, bandimi ya solo. Tango ozosala misala, ozobakisa ba pourcentage mosusu. Ezala sous 50 te, ezokoma 80, 60, 70, 90, ainsi de suite. Parce que kuna, tango tokozala kuna, ezaka ndenge tona mokili awa. Bamosusu omona baova na mbinza, bamosusu na ngaba, bamosusu na gombe, bamosusu baza na ba mofleri, bamosusu na makala. Ba niveau ekozala ndenge moko te. Bato a 50% bakozala toujours na se. Bato a 80% bakozala un peu likolo, niveau moko ya likolo. Bato a 70% pe bakozala na niveau ya likolo, bakozala ndenge moko na bato ya 50% te. Eloko tozoluka sikoyo nde tokoma na ba 90%, na ba 95%. Yango moni tozosalela pe papa, tozopesa ye maboko, na nkamba tozotuta mabanga, tozokombola, tozosala misala oyo alobi, bosala boye tosali. Tozobakisa kaka ba pourcentage, mais eza sali te.
Ce que ça sali, ba fils à perdition nyonso oyo, bazana nkamba wana. Na ba o bazana centre d'accueil, na ba o bazana paroisse, na ba o bazana mokili. Misala nyonso bazo sala ebele wana donc barubika. Parce que bato nyonso bazo sala misala na nkamba wana, bango nyonso te ba bengani. Ba fils à perdition baza ebele koleka même bana ya nzambe. Même dans la fête au monde, il y a 32 000 personnes, 40 000 personnes. Mais peut-être 100. Nous sommes des fils à perdition, nous avons défilé. Nous avons comme la fête morte dernièrement. Les filles sont donc, ça c'est Ezaki Ndumba. Oyo ezosalama na ba fête tango ozobina ndenge wana ozoningisaka ba fête ozosala ba geste ba nini tout ça ata soki juke yango me oyo eza su juke te oyo koyimaka mosusu kala ndenge nalobaka na nga wana nayebi ke oyo ezaki ndumba nabima na libanda boye nazwa mwa mopepe nakuti moko bazotia litoyi ya kosakana te epa azopesa nimero ya telefone nga naza koya na nsima amoni nga na leta esali neti mwa soni soko oyolanda nga bongola motema libala bazwaka yango bongo te tokolobela makambo ya mabala kala te tokolobela ndenge nini babalaka ndenge nini mpe bavandaka na ndako ndenge nini basalaka choix ya mwasi ube choix ya mobali parce que bato bazokende bon taba bazotakabana kaka boye omoni mwasi na balabala. Bon, je ne comprends pas comment Kimbangiste a robala Moutounios. Kimbangiste a robala un païen, a robala musulman, a robala témoin de Jéhovah, a robala. Mais ils ont troublé dans la Ndako. Nzambe tanga zale ko sala ba séparation ayebi pourquoi. Il faut bala mouto azana même foi na yo, azana même religion na yo, azana même confession na yo. Sans quoi bozala deux têtes na kati ndako et libala wana okomone umela te. Et ce que tali bien au monde bagimbangiste mingi basuka gaga na bébé na ban tango tuna mobile boazate to le belango. Éphésiens 2 verset 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc nous avons sauvé la grâce. Ils en ont mis salate, ils en ont na carte, nous avons sauvé na ngolo. Yoka sikoy par le moyen de la foi. Na moyen ya foi, na moyen ya kondima. Na yebisaka bino la fois passée que ba fils à prédiction bandimaka te, ba na capacité wana te. Même ceux qui ba sali semblant kondima, bandimi penate za hypocrisie. Ba oyo bandimaka za bana ya Nzambe, les élus de Dieu. Ba fils à perdition bosana bandimaka te. Papa oye, eza hypocrisie. Mukolo akokuta na problème moko ya grave akokima. Ndenge Joseph c'est ba disciple. Misusu bakimi. Bino okima te, Pierre a répondre. Tokende wapi? Yom toza na parole de vie. Voilà bana ya Nzambe. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Et ça n'a pas œuvre te. Oh, nazalaki kombola. Oh, ngana salaki boy. Oh, papa imbangu ngana salaki protocole. Oh, ngana salaki koyemba na Coran na jeteki ngana zalaki pied gauche ah obosani nga ngam na zalaki pembeni na yoana tango retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu vous qui commettez l'iniquité. Botanga ka vexe wana te. Oh na salaki boy na kombo na salaki boy na kombo na kobika ezana ba œuvre te. On a répondre maman ou a posé question wana ya azo sala misala pona sali na e po bika non ozo soko za eli ozo batsande ba pourcentage. Pose à la bien kuna. Mais ça salité. Na ba maman bandoki o batondi kuna, na ba tata oya bandoki batondi kuna. Bango nyoso bazo salela papa kimbangu. Do bango nyoso bakobika. Non. Papa kimbangu ye mo kuta lobaki. Chaque fois ngana oza na papa kimbangu azo milela. Na ko sala na banani. Donc nana bandi ko sala te. Azomi lela na kosala na banani
Nga tuna papa na lui, mais papa. Mais déjà, aux salades. A répondant à te. Na ko sala na banani, c'est que na bandi ko sala te. Bino tout botondi, ba pasteur wana bazo welela ba poste, ba nini tout ça. Papa na bandi ko sala na été. Azo c'est la bino bokende. Azo bongi s'équipe ya solo solo. Bozana na ka ekateli. Kobenga na ba téléphone nyonso ekateli. Toto te ya papa moko kala mingi tawa na Canada. Papa na ndimi makambo ya kimbangu. Ba komi ko bengeri nyonso ekateli $500. Papa batache. Ekateli leki soki une semaine $300. Papa batache. Ba ko benge dernièrement papa na tomboki. Abi c'est de l'arnaque. Bino ba fils ya perdition. Bozoya kaka ko maltraiter bana ya Nzambe. Bazo maltraiter biso na ba façon ebele. Tala na poto awa $500 ou $400 wana eza salaire ya mutu na semaine. Siko yo pasteur otie kateli. Oyebi bozi ya mutu wana te, ya batu wana te, otie kateli ya 500. Siko yo na semaine azui 500 na ye wana oya sali musala. Il faut foutre peut-être mutuka, il faut atangisa foutre ndaku, il faut atangisa foutre peut-être assurance, peut-être chauffage, internet, téléphone, ainsi de suite. Bon, vous êtes au côté. Yo tu déjà et 4 éli 500. Mais non. Il faut tout raisonner. Papa $10, $50, $30. On a sans faute. Tu peux ça parce que tant que tu as bon oyé mo bazana simana yo azo pambola yo. Popesa. Mais yo nani yo pasteur que nous tela ka bato e kateli. Ba yo kana même na bato boyo kani bon to sala ndenge nini to tsa moins boy monta boye boy yo tela ka kateli bon ni obenga bato na ba téléphone. Na bino bato bobenga bato na ba téléphone. Donc responsabilité la yango wana makambo susu kara. Bobeta kara bino ka kateli. Na ba fetali bino tubo là où qui ba uniforme ba nini tout ça et kateli non donc ne malembe na poto awa c'est très dangereux lelo et kateli semaine 500 semaine musu sone kateli 300 même mbila ya mboko yo ou bien na ba Europe wana mbila na bino kuna soki ba découvrir loko wana au mona ba paroisse nyonso ba okangango et kateli yango pe papa yebi yango te. Bino moko ba pasteur mutu bozo te kateli wana. Et kateli a bien au papa lobaka en public et l'équipe partout $50, $10, $30. Bino ba pasteur boye bakana nu bozu ya batu po bo no te kateli wana. Et kateli yango pe ko maka mobimba te papa. Bozo wela ba poste wana nazo comprendre te. Eza nango ba futaka bino te. Bozo wela ngo c'est que intérêt moko eza na sima. Besoin wela intérêt dans la cima c'est pas normal mais quand il y a comme raté imaginez banda kimbangiste banda bantintani o batu bataka kawana bande banda tilelo bantintani na bantintani quand betonga marate papa sengi ba $50 monde mon babazala qui n'a pas payé donc bazala qui motivé bamsu ba 1000 bamsu ba 500 imaginez 50 ceux qui kaka 1 million de personnes. On va acheter $50, $50. Nous avons presque 50 millions. Et quand on a combattu, sans compter, on va acheter 500, 1000, et ainsi de suite. Quand on a combattu, je vous maudis au nom de Voulouzou Kimbangu. Papa a souci. Il y a un kamba. Mbongo zokota. Mais bon, ils ont mon anaté. Ngamoko na vanda na fête ya, je crois ils allaient qui dirigeant ou j'étais qui je ne sais pas. Na vanda na kamba na tali bilogo ekotia. Na ningisi mutu na bino bakimbangiste félicitations coup de chapeau. Après 2 jours nyonso disparu na entrepôt disparu. Et que api na banda ko bambuta, na banda ko ba protocole. Na zamba komona bazui ba petit na bango bazomema basaki. Nga na vandi na otala ndenge ba okena basaki. Basak. Oh, kunazuki na basak. Oh, kunazu. Mais c'est je ne sais pas, tu vas souffrir pour la bongo, vas souffrir pour la sacrifice wana.
boza na cœur te tokolobela kango. Donc toza sauvé na ba œuvre te. Même nga ndenge nazoloba boye eza te ke opo nazala sauvé te. Ceux qui naza sauvé nazobatisa kaka peut-être ba pourcentage. Et puis kobosana te ke na compagnie moko boye tango mosala ekomi makasi babengaka ba bénévole pardon ba journalier baya kopesa renfort. Ba journalier bakoya baza engagé te. Bazo ede kaka bapesa maboko bapesa renfort après wana bafuti bango bakei. Ndenge moko pe toza na mokili awa. Misala nyonso ezosalama. Papa Kimbangu azobenga bato. Mingi ope bazoya baza ba élite. Azobenga bango peut-être pona misala moko boye pona œuvre moko boye. Après un moment donné afuti bango. Esili nango lifuti na bino eza na mokili awa. Mais ya ba eli tango bazo salawa lifuti na bango eza tikuna. Donc bato mingi baza ba bénévolat ba misusu bazali ba appeler baya kopesa renfort. Eza ndenge Bible lobi on a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ce n'est pas que celui papa Kimbangu pas bimelaka yo kezo élu. Non. Et vous allez appeler la pour service moko boy après patiki yo afutu atesili. Makamona pe tokolobelango parce que lelo diable alati liputa. Ba témoignage est commis trop dans les réseaux sociaux. Il y a le couta, il y a solo, on ne comprend plus rien. Bana ma baby pe ba komi ko inventé makam na bango. Monsieur Salabi avec na toilette papa Kimbangu abimeli. Yo mwana mwasi na toilette papa Kimbangu abimela yo. Je ne sais pas, azele kaka okota kuna na salon te na libanda te kaka kuna. C'est satanique. Donc tu as sauvé dans ma œuvre te, tu as sauvé par la grâce, même le brigand na croix. Brigand na croix salagi nini pour Jésus bisaye que aujourd'hui aux alananga na paradis. Asalagi lote. Œuvre mo ba malamu te, mo bo mikutu ya kosakana te. Mais Jésus a dit que le lot aux alananga na paradis. Azwa ni baptême, azwa à côté église te, et le côté à reconnaître kaka papa dialungana na croix. À reconnaître kaka papa dialungana a dit que le lot aux alananga kuna. Parce que azalaki na elembo. Sans les œuvres, à tout à mabanga na kambate. Question mosusu ezalaki alors on peut ajouter Judas asalaki makambo ebele. Judas ateya batu asala ba miracle ainsi de suite mais na suka alaki ne ya nzambe te mbala moko na enfer ba œuvre nyonso asalaki wana ekei vide mbala moko na enfer edingwe asali ne pe makambo malamu te na mokili ya mabe juste na suka à reconnaître mbala moko na nkamba. Alors nous avons sauvé na ba œuvre te. Je crois na tangi verset 1 Ephésiens 2 verset 8 à 10. Alors, question monsieur Zalaki, mais ndenge nini batu mingi bazo fukamela papa Kimbangu, bazo lobela papa Kimbangu, ceux qui baza ba élite, ndenge nini bazo teya na ba réseaux sociaux, bazo kumisa papa Kimbangu. Bazo tanga na Romains 14 verset 11-12. Moi le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi et tous me rendront gloire. Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Nzamba zoloba. Ba genou nyonso ekofukamela ye. Ba genou nyonso ekofukamela ye. Ba vivant nyonso, ba être humain nyonso ba kopesa ye gloire. Na ba fils à perdition. Na bana ya nzambe, fulu mélanger wana, bango nyonso bako fukamela nzambe, bako rendre ba gloire, na ba sacrifice, na ba honneur. Mais cela ne veut pas dire que baza ya nzambe. Na kati wana ya nzambe bazali, ya faux pe bazali. Donc, eza
déjà prophétie. Genou nyonso ko fléchir liboso ya Christ. Langue nyonso ko confesser Christ. Ndenge lelo moni na ba réseaux sociaux ba nyonso bazo oh papa Kimbangu Nzambe keba full mélanger. Na ya Satan bazawa na beti koto papa Kimbangu Nzambe. Mais na CCC a ebelo bazo sala. Ba msusu pe bazo sala ngo pona la. Po bazo ba vie na YouTube. Azo kumisa papa Kimbangu azo filmer ba événement tout ça. Là ndezo kota mais na motema ndimaka yango te. Donc, question wana, genou nyonso ko fuka maliboso nzambe. Langue nyonso ko confesser. Ils ont déjà prophétisé ezali. Et puis na souka, ainsi chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu parce que oh nyonso ba fuka makina oh nyonso ba lobela mbangu wana, ils ont fulu mélanger. Na souka, chaque muta ko rendre compte na likambo ya lobaki na likambo ya salaki. Na ko fuka melo ya fuka makawana. Romains 14, 11, 12. Nous allons répéter encore. Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi et tous me rendront gloire. Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Donc, c'est ça. Au Fukama, Kolobela, Papa Kimbangu, et Zolo Balango Loro Morote. Nasu Kande to rendre des comptes. Et puis, et là, on me sous question, ma fille sa prédiction, est-ce que bandi magalilo bate ndenge nini? Non, bandi magate. Totanga zongela la vidéo na bien totanga yi ba vexer belé. Et puis papa Kimbangu pas zolo bango. Ba tutotei bandimi na bango te. Ba oyo bandimi te, eza ba fils ya prédiction, baza na capacité wana ya kondima te. Même Paul tanga zalé côté na acte na zo ba sur chapitre T. Na suka Bible lobi kaka ba oyo bazalaki prédestiné pour na croire, ba croire. Misusu na bandima na bango te. Caïn, fils à perdition, Nzamba ya ebisi elisumu etelemi liboso porte na yo, sauter yango. Akokaki te, ti abomaki. Judas, Jésus azolobaki, oyo akotya lipa, nzela moko na ngai, na coupe, eza ye. Tango Jésus azotya ye patie. Donc, baza bato oyo, baza na capacité wana ya kondima te. Vérité pona bango eza fausseté, fausseté pona bango eza vérité. C'est pourquoi, dans Acte 13, verset 48, Paul a banné côté, dans verset 48, pour gagner temps, les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crient. Kakaba oyo bazala qui destiné à la vie éternelle de bandimaki. Même gandenge na zolo baboy. Kakaba oyo bazala destiné à la vie éternelle de bakondima. C'est pourquoi, botika nabino ko forcer, bana nabino. Olingi mwana ndimaka makama Kimbangu. Olingi mwana azala kaka neti yo. C'est pourquoi ba parents bazo ba problème mingi na bana na bango. Mwana roza la fils à perdition be fille à perdition azana capacité wana te. Yo zo forcer azala ndenge yo zali. Eko simba te bozala na ba guerre. Musala na biso eza ya ko présenter bango parole. Ya ko lakisa bango nzela malamu. Les restes ezali kamwanzana. Ezaneti mbula tango zo kweya. Ezokweya po ebimisa ba semence o ezana se ya mabele. Lilala ekobima manga te. Manga pe eko se transformer te ekoma paipai. Manga ekobima manga, paipai ekobima paipai. Tango yo ozo présenter bana makama Kimbangu, ozo présenter bango parole, ozana souci na bango c'est bien. Mais yebake ba semence o ezana kati na bango, yango kaka nde ekobima. Soki abengamaki pona makama Kimbangu akozwa position. Soka bengamaki pona makama musulman, un jour akomane musulman. Soka bengamaki pona azala branamiste, un jour akozala branamiste. Abengama pose la témoin de Jéhovah, semence faisant la katinezia qui témoin de Jéhovah. Akozala témoin de Jéhovah. Oko forcer tu boko beba na bo panzani pe. To présentera bana la parole. Les restes des nzambe yemo. Parce que tu es baraté question monsieur Seyaki. Nani aza fils à perdition, nani azali fils à perdition bien élu de Dieu. Mutuna mokila e bien ngote. Eza mystère moko caché. Mais to koma ko e bango juste na fin ya mutu. Na fin to koya koyeba ke oyo azalaki ya nzambe ou pas. Mais okoye bango pe mobimba te, okoye bango un peu flou.
eza mystère caché oyo ebatami epa nzambe ye moko. Biso musala na biso ezaka ya kosala bato malamu, ya kokalifie bato malamu, okoki kotaxe motu te ke yo oza fils ya perdition. Non, edingwe bato ebele balobaka fils ya perdition, mais lelo oyo edingwe asalaki différence avaki. Tolobelaki mpe makambo wana déjà. Je crois na ba question na osukisa wana mpona par exemple na mingi te. Maintenant tokokota na eloko mosusu eza très important bientôt, peut-être dans quelques jours. Très très important. Après wana tokoya kolobela peut-être makambo mosusu mpe eza lisusu important. Makambo koloba eza vraiment ebele. Soki nazozwa temps ezaka ba problème nde ezokoma ba problème sérieux. Mais tokolemba te toza ba soda ya kimbangu. Oyo papa kimbangu asali mpo na nga nazozongisa yango siko na ndenge oyo. Nazopesa ye maboko. Nazorépéter encore ba problème na yo, ba problème ya bana, problème ya mukanda, problème ya mobali ou bien ya mwasi. Nzambe oyo akopesa yo yango eza papa kimbangu. Ce n'est pas pour rien tozo témoigner nga na kati ya salle ya audience papa kimbangu abima. Pourquoi nzambe mususu ya mundele wana ya suki ebele ou bien ya mandefu ebele abimaki te? Na salle ya audience papa kimbangu abima nazwa mukanda mpo na ye. Pourquoi koyiko imité te? Bon, na suki wana na komba tata ya mwana pe ya molimo santu papa kimbangu apambola bino apesa bino mikanda apesa bino nyonso bozana ngo besoin. Obosana te ke soki requête na yo ke papa kimbangu yeba ke solution eza déjà. Mais Dieu fait tout à son temps. Solution déjà eza na liboso mais ekosalama na temps oyo ya lingi. Soko moni nanu esalami te zala na kondima ke ekosalama. Okozwa réponse. Abombeli yo eloko malamu. Ndenge tobombelaka bana na biso makambo malamu. Ozotala temps. Dieu fait tout à son temps. Pas na temps na yo, pas na temps ya pasteur ou bien na temps ya nani, na temps na ye. Papa kimbangu apambola bino. Ba oyo baza maladi apesa guérison, ba oyo baza na posa mikanda apesa bango, ba oyo baza na insécurité na mabala apesa bango sécurité, ba oyo bazoluka bana apesa bango bana. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santu.